Bande, mama libanda. Jésus. Nalali nanga libande, nanga libanda. Nalali nanga libanda, mama libande. Bilengi nanga ekomionyo kwa maozoya eroyo. Nalali nanga libande, nanga libanda. Merci Nelo Moutolo baza ajma roté. Oui, bah wana za manque ya respect. Yalo wala mwana muke azo manquer mukolo. Lelo kaka mutu tangi kombo wana agangela mama ba vite. Lelo siko acoustique ya ferré. Dans 2 mois. 2 mois que c'est trop dur dans 1 mois. Aleki déjà ba vie o ya gangaki, ça veut dire que mukolo za mukolo. Eteye. Yango moni olo ba soute poteye. Yango moni batu mususu na musique. So yebi na ko yemba te. Soko zakano mutaba généré ko zakano animateur. Faut sona kana ba biso, faut sona kana ba fina biso ba brigade Sarbati, faut sona kana ba boloké loketo. Oko sona kana chanteur te. Faut sona pena ba shomi. Ouais, faut sona na animateur na ye. Faut sona na ba animateur na ye. Hein? Omoni azana ya animateur, azana ya chanteur te. Ah, linganga. Mama na bonanga, papa na bonanga, yaya na bonanga, bajo, toto babaji, wapinzo tango yoyo, ozomega na hamburger, wapinzo tango yoyo. Voilà, mon fait, ça bongo, ça veut dire quoi que batu, balobara ba vérité. Tu comprends? Yé abanda ko manquer pomba sikote. Kala, yango moni, pomba nias. Azolo bela banka ba vérité, faut respect zala. Mukolo, ami, mwana muke, faut avoir du respect. Les pauvres baïbat, yo yebi, les pauvres nzoto. Te oyebi po na bi info ya rep oyoka nzembo wana. Info kaka, oya rep na biso oyoka nzembo parce que yo za journaliste otambola na ba répétition ba tutu. Vous comprenez? Kotanga ba kombo ya bana na te pa pomba. Pomba za grand. Pomba beta ayemba sala ba succès na mboko sala ba succès lelo boyoka ba hymne national, lelo boyoka ba chéri coco, lelo boyoka ba palala. On comprend? C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour vous présenter cette émission Place de Jéroucha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jéroucha Bafossette Anti-Boutou, l'enfant de Marie-France Vangoula, celle et l'unique reine mère. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Sus TV. Et puis, la personne déjà merci na 2G Nanga, et merci à mon boss, à mon papa, à mon DG, à mon leader, à maître John, Moté Maya, maman Micheline, la reine mère Rapalé. Babi mero penda longa toujours espace ya libala na maman Micheline na pesio mbote et pourquoi pas à mon réalisateur Gelor Ngasele Muteka Zanga Nzoloko papa ya Gartina Ngasele EP ne baboni tout ya Congo Suisse na bato muna muto s'abonner ka kalelo en tout cas bienvenue dans notre chaîne pardon Congo Suisse TV et puis déjà na remercier bato bolinga biso lokola ba superviseur nanga papi le Congo c'est mon superviseur na pesio bambote puis ba merci belé na ndingo fongole linga toujours monter mana sala na Congo Suisse un grand merci à vous bato tout bolanda biso bo s'abonner na chaîne biso en tout cas boza de cité to sel bino musala kaka ya bien de to mesala ko sel bino tala lelo to elibino Elibino bongo artiste animateur na kombo ya hamburger a évoluera bongo pa ya na nuance musique et kamba mabongo na président de Plic pomba nuance voilà pomba nuance aza bongo animateur a évoluera kuna na nuance musique et pas président de Plic obiso tout eba ki président de Plic azala ki bongo musicien ya Wera après ko za musicien atambola utaba quartier latin oya maison mère après maison mère ndé a décidé ki asala groupe ni asala auto benga bongo entreprise na ye après ça peut quand même ba fille chance et puis ba garçon chance le roi de la forêt a pesé yango bongo temps depuis qu'a décidé que ça la nuance musique a travaillé pena batou ba musicien baza ba animateur baza ce que le to ya mbi bongo moko ya ba animateur ya nuance musique na kombo ya hamburger na yebi ke ba tutu bolinga ka nuance musique et puis ba tutu bolinga Congo Suisse TV na yebi qu'avec le temps vous découvrir hamburger bonjour. Ouais, bonjour, mère Nangai, donc bonjour vraiment. Bonjour voilà. Na ba téléspectateurs ou ba otala biso partout dans le monde. Donc Andy Hamburger yo chef de rep
animateur titulaire ya Pomba Nuance, donc c'est ça. Ok, c'est bon, merci déjà. Pour la bateau, pour tout retourner à M sur la question, la commentaire, à se présenter, à animateur. Na nuance musique pas ya président de plic, à ça va travailler pour na hamburger histoire na yo. Mututu na vieza na ba histoire na ye. A fala hamburger ko se présenter pour na bateau première fois ba et puis déjà en fait au tida ko se présenter le parcours na yo ndongo tambola banda kunino tambola ka avant oya nuance musique. Ouais, parcours nanga vraiment ezalaki moi pas si parce que parcours nanga na ngaro bango vraiment parce que moi pas si quoi. Yango lelo nzamba pesi nga chance. Na pesi merci créateur donc nzamba kela biso quoi. A pesi nga chance lelo na za pemeni ya Pomba Nuance na zipo opportunité ya kuma chef puis ya kuma titulaire donc parcours nanga za vraiment moi moulai. Na uta pas fait nanga dakumoda Newman na pesi ba mbote place azali. Ah comment pasteur Christian. Pasteur Christian. Donc moi respect quoi pasteur Christian na pesi ba mbote. Après wana na ko ya pas fait nanga Montana. Montana kamenga sommet. Na boka pe ba disque ba ka ba bébé Naomi. Donc oh non on aime te boko. Ale bébé nanga Naomi yo. Ale na Ale no Cherizonga Obino te mateke ayo. Wana ya ba identité. En fait continue ngo SPL. Ale Cherizonga Nazozela yo Mama zonga John Panda Ale Cherizonga. C'est bon, merci à part Dakumuda au l'autre bien le pasteur Christian après Panaé. Après Panaé na kindaki moi parcours pas fait nanga Fali du Cap la merveille. Non, à part pas fait nanga Fali na kindaki pas ex Moroboy. Non. Soit disant ba benga ki maître. Nani nalekaki pe wana nani biso tona non ngana bika babengaki soki maître na bitala maître judo zanga na rappelé maître ya makofi to ça l'émission mo ezala ya bien so ba contre-maître moko oui ba contre-maître bazal mais toi pe na maître moko le maître de la musique africaine Fabre Gaz oleka pe pane comment on est en wana wana leka pa na ezaka nzela parce que ya mankara trop Pomba donc parce que Pomba mutasala bato ba yebi ke Pomba mutasala so otali na nzembo ya représentant omona ke wera l'air Pomba l'air motosolo ba sa vocal wera zolakisa aolakisa déplique ye c'est bon déplique abi c'est bon omona ke Pomba zalaka dama ya sika donc Pomba yaka liboso ya Fabre Gaz te abayaka na bango nzela moko siko Pomba zalaka da likolo mais ye mutasala asala ke ye akoma na wenge bato ba otala ba yebi ko ngana oloba ouais c'est ça après que n'est pas le maître ndo ko ya pas que soit après pas l'autre là na yaki pas fait nanga Fali du Cap la merveille na pesi ba mbote et c'est là qui moi contre-temps et yango moni lelo na Pomba Nuance na pesi mbote ma boss Pomba Nuance misiki babi axi chanteur axi chanteur da so yemba senti que ba momi ba osepela ba ya ba osepela bana ba osepela yango lelo to pese bango devoir ya parlant là voilà to ya to bike ko yembo ko bwaka to sana yo awa lelo mafuna bwaka lelo mana poso bwaka na poso lo bato penze miso vraiment to beka partout photo pesa ka hamburger asa makambu idole no eza nani vieni no pesa pena poso bwaka ouais idole na ngai on fandaka na oyoka eza fe nanga brigade Sarbati brigade Sarbati yo kotele bezanga na banzela pa yo linganga deja vrego zotele bezanga na banzela linganga mama na bonanga papa na bonanga yaya na bonanga bajo toto babaji wapi nzoto ngoyoyo ozomega na hamburger voilà mon fait dans brigade Sarbati. Voilà, merci. Le cœur avec toi, Yaya. Tu belé parti c'est belé animateur belé bon battre la kanga mo ya vie Bill.
ou soit viens na biso pas là qui na BCBG mais yo bina na mono kika na Sarbati. Pourquoi Sarbati? Non, aza musique. Brigade asala ba biloko moko na mboka oyo batutu bazala d'accord. Aza VO apesa banzela. Somoni banzela brigadi Sarba omona su banzela ya ba boloké donc boloké école de brigade. Dans la PC mbote moi ça n'a boloké parce que ngana okaka batu mibale. Non. Brigade kana boloké. Boloké loké te donc ala misi. Mais na pe ko yoka baninga no mais avec les temps to loba to ça vraiment to beta non ou ezami mingi très important mais bato na pe faut tanga bango po bi yoka ka des personnes mais ngana tengelo bato pe bo ça la succès. En fait ozana nous. Hamburger combien de temps de j'ai pas de clic. Pour le le chef paye à répétition hein. Ouais. Combien de temps déjà 3 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi na 3 ans. Là na kota ki nanu, là na kota ki orchestre. Na zo ki chance moko boye parce que savoir faire ya moto, ndé salara ki moto atteindre perfection moko boye. Donc savoir faire nanga yango salaki ke na kota ki orchestre na betika 2 mois na ki Angola. 2 mois pamba na ki na Malwanda dans 2 mois. Na ki Angola makambo Joël Sonko le biloba.com ayebi na ki Angola après 2 mois yango lelo na koma chef dans ezaka savoir faire musala ya moto wa salara yango na bipe na kenda Angola la kimate parce que batu musu ba kenda Angola ba kima nga kimate ça tima que savoir faire donc c'est ça solo ne sala ke pesa poste ke comme chef à répéter puis baninga no ba yembe sangwana ndeni ke hamburger comme konza bango. Ouais, eza liboso za na boulot parce que musala nde sala mutu akola. Ils ont musala vipe respect, discipline, ponctualité et puis komisala cause so l'équipe boy ba belelio ma andi hamburger donc yango na monique pour moi nuance apesa kinga opportunité wana yango na opesika ba merci ma boss nuance musique. Ok, hamburger c'est la biso elomo bia o sale pa pombo pomna obi o lo ba penda ke cri on dem te salanga o so de générique on de salanga sale ke bat bay ba hamburger o c'est la biso nga pa pomba na bwaki na nti pa pomba na koti na bwaki na nti pa na ko kuta ba ya ba silisaki ba ka bongo ba silisaki ma mboto o tu de bwaka générique pour bwaka ka cité générique wana ezaka ka to bomba kiango to ko lo bateke na boaka ki pono ebimiti donc bazilango ebima ba oyoka stabilité de na pesi savoir faire nanga donc baza vraiment très attentif quoi parce que ça musala bon to que c'est la biso ki yo o mobi ke o ba cri nanga o c'est la biso c'est pesa ba tutu bolanda biso c'est pesa ala kuruka to yo ngana kuruka to yo mana kuruka to yo mele yo burugata kuruka to yo mana kuruka to yo mele yo ale mokachi ni kabelo yo kabelo ouais bu ne bitu so bakila ngumtu pombo ke no na linga kriwana na linga kosala ala pombo ke no wapi yaya akosala no nini yo Johnny pana yaya agogendo no wapi Jose kalelesa na biso yaya akosala no nini voilà merci na bike c'est ça ba tout ba koma kaka ke mutu nanga ye mutu nanga oh ye mobali nanga ye ne mwasi nanga siko akeno wapi voilà akosala na yo nini c'est bon vraiment merci na bike côté c'est voilà c'est petit Joël Song babi biloba.com babi wa pena so simbi ba force ti yenda royanga no yana ngalité so le ko finginga mitali o le ko finga hamburger biso to royate to tino loka ka Joël Song biloba.com na peso bambote pourquoi pas na Gloria Ekenge babi Gloria Ekenge fille de chance ba fimo ba chance babi jeune fimo bena ba mbongo ndé na obwa ke na ka so la dollar en tout cas na peso que pourquoi pas na Fallon Pose pas Fallon Pose na pesibino bambote belé hamburger en fait ça en pleine émission mais lo nya mabe oyo mona na musana bina musique o lelo lo ba lelo ke solo na komi ministre de culture no longo lelo ko bon nga mona lelo ka mabete na le mona la ngelo ka mabete parce que musique eza boulot noble eza boulot noble lelo moni ba fina biso ba fali pour pas ba pesa ba fierté
ya mboka oyo RDC tomona bapomba nuance déplicant après ça ba fierté ya mboka oyo donc ça veut dire que namonaka nango eloko mabe te eza kaka ke na musique moi batiraime ezangaka te moi ki motema mabe ezangaka pe te parce que musique eza église te donc moi kisongi kofinga ezangaka te parce que makambo oyo ve nanga maître dikando maboko banki na lwanda yebi makambo donc ezangaka te batrésor lumaya bayebi makambo ezangaka te donc eza na baréalité lokola bolo nyonso ezalaka mais namonaka nango eloko mabe te ko. C'est bon. Ça. Merci beaucoup. Toza déjà na hamburger no ndeka nazo mesana ko yebisa bino azabongo animateur na groupe ya président de Plic Pomba Nuance ya bipene loka mabe amona te mais ba biloko atengtengi auto sala en fait tout sala tout oui et longwa pour mamba bien et ya toujours na musique na biso hamburger to ko mona pomba ozot muto tala rapetele comment na lelo robino mundi buna faire rigola ba bebani hamburger yo na part na yo tant que moi na pomba o mona ndeni pour robino mundi buna vient à se faire gola bazam age maroté faire gola badimo musique de bossa robino mundibu so comment aller le baron balé bazo potene comme wa quel o jeton o kota c'est o kuna nzembo sko pona yo hamburger o mona phénomène en ndeni. Ouais, merci. Merci nelo moto lo ba baza age maroté. Oui ba wana za manque ya respect. Ya lo wala mwana muke azo manquer mukolo. Lelo kaka muto tangi kombo wana agangela mama ba vite. Lelo siko acoustique ya ferré. Dans 2 mois. 2 mois que c'est trop dur dans 1 mois. Alors qui déjà ba vie o ya gangaki ça veut dire que mukolo za mukolo eteye. Yango moni o loba soute poteye. Yango moni batu mususu na musique so yebi na ko yemba te. Soko zaka no mutaba généré ko zaka no animateur. Faut sona kana ba biso, faut sona kana ba fina biso ba brigade Sarbati, faut sona kana ba boloke loketo. Oko sona kana chanteur te. Faut sona bina ba shomi. Ouais, faut son animateur na ye. Faut son animateur na ye. Hein? Au moni, azana ya animateur, azana ya chanteur te. Tu comprends? Ce que se comparer yo na chanteur. So conseil no pesa na bato basala mambwana po eza bloke komaka nepe to yo kape balba depuis kamaka pe fali. Te depuis katika ko manke fali te. Ah, batika babiloko yo. Jamais comment que fallait sûr pour ma nuance ça a respect pour ma nuance ce que déconner ndé yepé à déconner parce que ça n'engé na ya déconner na ye il est moi comme on aime poli ça rani bongo ça n'engé na ye ce qui déconner yepé à déconner donc c'est ça parce que ndé ba biso que depuis kayemba kanzimba baninga depuis ndasana ya yibani ka banzimba batu nzimbo kuna bébé buchu nzimba bata bébé buchu depuis kazwanga yembi nzimba bata maître Fabregas depuis kazwanga yembi parce que président na yo boss na yo est-ce que azaka ko créer biloko na été faut ka yibana mwana lokwa ndeko lokwa bébé buchu bébé buchu na biso musique kotanga bana na te place à pomba kotanga bana na te lelo épave l'épave bayibat yo yebi épave nzoto te oyebi po na bi info ya rep oyoka nzembo wana info kaka oya rep na biso oyoka nzembo parce que yo za journaliste otambolaka na ba répétition ba tutu on comprend kotanga ba kombo ya bana na te pa pomba za grand pomba beta ayemba sala ba succès na mboko sala ba succès lelo boyoka ba hymne national lelo boyoka ba chéri coco lelo boyoka ba palala. On comprend. Lolo boka ba représentant. Lolo yoka ba belé pomba sala. Donc bango ku ba imba nzembo na biso ezaka na stabilité. Épave. Sonanga yiba nzembo. Oui, épave. N'est-ce quoi yiba nzembo épave. Biso to bike maître Fabregas ndé asala nzembo ne épave. Maman tout monde a ko dikumba moko depuis kabimo nzembo ane zala ya. Ya sala te ya yiba. Pala bébé buchu bezala ki ya ye. To pala bébé buchu kutanga ba kombona est-ce ye mona na ko sa nzembo lo kwa palala te yebisanga nzembo ni ya sali le ki palala parce que ba nzembo to ando yembeza mutu na ye patron na ando pesa to lo ba vérité to machaba moté mona na si yembi non te
Voilà, merci. Tout ça, bon, on a hamburger, babiton, toi, on a animateur, faut sentir bien l'animation, mon bon plateau. La personne de jambon, tu n'as vu dans mon trésor, bon, on a pu se motiver, fait dans moi, sola, bien, fait dans moi, cabaradola, mal, n'a pas moment confinement, meilleur cabadola, trésor, bon, on a pu se botte belé. Ce que le problème, nini, est là, entre bino, n'a fait après gaz, tout le monde a le logili, les canaux télé, abandonne le loba, au boss, n'a pas sur mesure, donc, moi, bon, problème, n'est ça, problème, n'est ça, là. Non, ils ont un problème au côté. Parce que pour moi, ils ont un problème là-bas tout. Et ça que bango baloba babuzoba par rapport à pomba nuance. Lolo na mekako to mekako voiler la faste. Lelo to lo bama ba vérité. Omoni pomba aya na wenge musique à maison mais ayemba nzembo. Et ça la succès. Yebisanga nzembo nini na album. Leur pomba yemba qui salari succès ko le ka pomba isala kité mutu nini ba benga ki maya sika azala kité o bazala zana bon so teleka ke depuis ka jeune obi ba groupe balenge la batu mbote pa koko nanga de la forêt ou ranson de la forêt abenga pomba maya si ya sika parce que pomba yana ba innovation ayana batu ezala mutu zo tanga to voler la faste ezala Fabricaz za pomba muta pesa makamu pomba muta yebisa ventone ke ye bat bayebi maison mère bayebi fina biso papi kakola yebi makambo so on a problème yobi pour mon deux ezate etinate problème eza pomba en fait pomba depuis que auto ça l'accident au monde que Fabricaz quand même a publié na ba page azo wazala ya senga bat ba pardon que mais so munza malbito limbisa tant que muta senga asala bino mabase bino pardon hamburger ba ko limbisa te o biso to na problème na été ça que ya banda ki da ko déconner pour na pomba aloba ba buzoba pour na pomba yango moni nuance pe azongi sela ki retour yango moni na vie to za ba hypocrite te ce que moni kali kamumoko Ezo tungisa o yebisa mutu wana mbala moko kia ko maloba wana ba intermédiaire pas parce que ya za a jara batu ke azara na ba journaliste na yemoko boye ba loba ba blog mo quelconque donc eza vraiment dignité vous comprenez to meka ko voyer la face te ba yeba ke mutu nyonso fo cha place na ye ndeti ba Joyce Kalele sala métisse noir aibi ke te ndi na bo des quiz de poulet fo na cha place na ye DJ Jésus, faut ne pas place naie. DJ Marker, faut ne pas place naie. C'est normal. Faut que tu aies sur place naie. Oui, c'est ça. C'est important. Oui, c'est ça. C'est bon, merci beaucoup. C'est l'animation. Pour toi, il y a un animateur. Faut mingi koyemba. Pour bateau, bateau, la biso na ba conformer penake bana pomba côté travail koyati. Ouais, biso mezara moi boloko. Bilengi nanga komionyo kwa ma ozoya eroyo. Nalali mama libande. Mama libanda Jésus nalali nanga libande nanga libanda nalali nanga libanda mama libande bilengi nanga ekomionyo kwa ma ozoya eroyo nalali nanga libande nanga libanda nalali hamburger to so on maleme depuis que le baké ngana yemba bantima mabete ngana yemba bantima ke papa kokota na mwana ngana zalo kwa misana msudo sko yo bilengi nanga komisu kwa yareta nalali libanda nalali mama libanda sende ya kwa ngande nalali libanda eza lokola mama nazarani na ndako akiparani ngati na beti li soloti mama na yatadi fo utaka wapye bilengi nanga ekomionyo kwa ma ozo yape John panda nalali nanga libande nanga lib donc ça dit que air tardif ngana bika na zara na parler siko yoko moyilanga ba retard c'est que fola la libanda zonga esika yo uti mama libande zonga okolala esika uti ça veut dire que Nazarana yo, aux amours nangana lingaro trop. Je viens avec toi, Nazarano ndakumoko. Pourquoi comment raso bimina ke pas tantine?
nakepa mama kulutu Ngas ko na lela okumu yaka euro Natali na ngeto ko te yende fo la libanda Mama ne fala libanda. mama nalali mama libande Alali mama libanda. nalali si mama libanda. Donc mama ayaki auti bibanzane mama asi mama okota landa kute na wala lo libanda. Te fo la libanda. Te na olala o te fo la libanda. Olali libanda. Mama la libanda. C'est bon, merci to za bongo na hamburger babiso to sana ba mata ba animation zela. Oui to sala oyo eza émission na yo to sala na bi ki sepesa ba tutu bolinganga di dongalia ma passeport rouge Gaspard na Maroc pourquoi pas na dada muzinga na Texas bambote no ngwana maître Sampeno Nyakala lifora mbadi akala mokonzi na Paris pourquoi pas na yope la fleur du moment Fololo Sampino Jacques Chamba babi maître Lutumba na Benin monsieur le maire Gege Sampino voilà na pese bambote hamburger ba parents belé ou soit ba jeune belé ba kanisa bino ba animateur oza ba voyou parce que ba lo ba eloko minga mwana nga so be ba animateur na boya ba animateur ba voyou parce que ba to bina ba zwa bino loka ba voyou ba moi bana ba ko pesa bon conseil ouais na pesi un exemple le wa ngamugo na habité sur na voyou bien éduqué moi la parler na habité animation ezaka musala Laura va tenir sur ba bureau bakindara akeluka banini eza musala ba parents botika marambo musique eza boulot mon noble to kansara mabete ndetinga na mila masanga te na filmaka te na mila bangi te boko sabi donc marambo regain C4 on a voya émission au benda kuna ndako te na ya parler ndeti boy ndina boy donc normal donc marambo regain C4 ibi marambo yo donc ba herman de bourgeois ba marambo parce que bango de bazora moi tant que conseiller en hamburger comprendre ba masana nga Gérardo imana na maboko na ye jogo ça veut dire que moi conseil en hamburger tambola bo ça veut dire que biso pe to na ba conseiller to na ba bureau to mo le roi ba Joël Sonkole biloba lo ba .com babi ko mekate ko mekate to mo le roi ba masana ba look te kasalo sentiment que Andrea donc sentiment que bureau complet ouais ba dédicace ko yana on se que biso problème ni les entre Robino Mundibuna déplique à cause d'un problème na DJ Kunkite DJ Kunki on est mutu tangi kombo na difu yoka komo ngatangelio yoka ngatangi Robinho na déplique pour ani bazara ba problème na bango uta wapi yango na lobby nyosko bisinga soki Kunki soki DJ yango na lobby bango nde balinga kaka déplique loba biso to loba parce que balingi ko manquer to ko molo ba vérité na TV ya te ka photo ko molo ba ko filma bon comment sur ces chaînes mo ba vérité ceux qui sont la vérité mo faut le hamburger le ba vous êtes très à l'aise oui net na Congo Suisse voilà ezate kaka photo to ko saka to finga kana photo lo ba pe vérité on prend l'air pour mania ça bandi aussi à succès ba DJ ko ba otali na ba parler DJ ko kinde nani hamburger ça Robinho tikana lo ba boy parce que bango ba lo ba da mabe ba finga ki pomba ki akoya malade ndeke eza respecter ça qui est politesse tu comprends il y a qui est politesse tu comprends et ça bongo ça veut dire quoi que batu balo ba vérité tu comprends hier abanda ko manquer pomba siko te kala yango moni pomba nias azolo bela ba onka ba vérité faut respect zala mukolo ami mwana muke faut avoir du respect on prend du respect ça la bien parce que ba ilou sentsumbu si ba lo barake andi faut avoir du respect c'est ça donc on mutango te za Robinho nde na déplique nde bana ba problème nde Robinho nde bo benga DJ Kunki Robinho na déplique bazana ba problème te DJ Kunki nde azo manquer déplique comme manquer mutu respect za te ke mutu fo za mukolo non to ko za pe âge moko na yo mais o manquer nga pe respect c'est ça so conseil ni no pesa pour que Robinho Mdibu aza présent aza pe na bana bino pe boza bana ya pomba parce que conseil no ko pesa ba président na mibale ba bongisa quand même po bino pe bana boza la 13 à l'aise beaucoup tana nzabo pesa na bambote ouais makambo na sola lango trop na falon bonzi c'est que moi ça mandefu moi ça pembe to sola lango na ye moi trop quoi na ba gloire kenge na ba John Panda donc to sola na ba tebele na ba vina biso ba papi masombo to sola makambo donc conseil on a koloba mutu faut avoir des respect faut respecter bateau faut y ba ke mukolo za mwana mukaza masana ngaza
musique eza te ka photo manquer bato respect to le kana TV to lo ba mabe ya bato non yo lo ba mabe bato musu pe ba lo ba ka mabe na donc faut avoir des respect ambourgué ba question moi bien zo na sima ah mais mabiso kana animation après tozonga wana penende to na mo ngane ambourgué rotomboka mais mabiso na animation après tozonga na ba question wana ale nozo tune bondo eloko nini yango yo mama nazo tuna eloko nini ale mama dendisango e bondo mama lelelele ale mama denda moke e bondo mama lelelele biso c'est la biso lo mo be pona chaîne na biso ko ndenga animation Congo Suisse ala baya ya do se bonne massive mao na Congo Suisse toza ba savon to savonné na Congo Suisse elelele pomani ase savonné na Congo Suisse bozo ba savon mère na biso na père na biso père na biso connaît boss John Motema maman Micheline de bon pena ba solar ba bi mère botala pe bangambu ya hamburger oko sele bon kelo mobwe ta rache no etsa biso à l'aise maman Micheline na papa John boss John papa ya bana mo motema ya mama Micheline na lelinzambe ngana zolia te Orolia wa papa mama sociale na zolia te maman Micheline maman sociale na futanda kwe voilà hamburger à musique maman sociale maman Micheline motema ya boss John hamburger pe aliende biso pe ba noto liaka et ça hamburger bien na souka émission on pèse numéro ne prochaine on est la chaîne eta biso à l'aise hamburger tenga na 5 animateur o baleki na bwaka makambo yo 5 animateur ka baleki hamburger na bwaka te mutaleki nga bwaka saki mutal o mo tindi na bwaka ka tindi na bwaka mutaleki na bwaka o ebsinga ni na bwaka ba biloko abatu nyoso ba bwaka kana bwaka pour comprendre que 5 animateur o yo aleki azate ati skoto le lota la télé animateur ni aza succès tant ota lo télé ba générique ni eza kaka masala nga bloqué ils ont ça son ka bloqué écrit ya bloqué ala bloqué lelelele meme jekavana cheba kokodi la so jona panda bloqué le chamber mi chocolat americano ale bloqué to ale prebali bala koko yeto na mongwa vitamine suga na nzoto fale di kope yeto le yo Congo no aye Patrick Bondaki bloqué le chamber hamburger en tout cas au bois très bien concentré musala na yo mi pesa na boulono siko ba kisi déjà bongisi pour stabilité ya olia na bongisi déjà ba chloroquine olia siko na na bongisi ba aspirine roboma siko nani roboma na famille na bongisi ba te corona ndemte boma ngala bongisi ka ba voilà babi monsieur kitoko zalara mamba kitoko bo comprendre ça bon place hamburger avant d'akana palais mais libanda bo comprendre moment makele la bana faut bo comprendre ka toza bon libanda ya palais ya hamburger donc voilà en tout cas bo ka très bien félicitations animateur aza sexo bika boloketi ouais kayet est-ce que tengena 5 animateurs mboka na so boka bien 5 groupe morote ta amona venanga sarbati yazaka dans orchestre nae boloké loketo deuxième personne nazima salanga 3 jours ya Fabregas ya ex ya l'autre là yo obini o boya Fabregas mo ndima animateur nae animateur nenda ibi musala yenda ibi musala nazui masalanga chez Camille ya Fali Pupa kitoko ya suka nde Shomi bazana Shomi Janta za yo Shomi Janta Teto bana bazina bino ba vina so ba janta msini ba amataka na punde ayo kaka bilengi la mataka na punde ayo kaka mama appelle assez d'accord le animateur bazasouté et déjà clôture c'est d'accord pour animateur bazande te na Villa Nova olemba na yo parce que te c'est d'accord parce que mutu abwaka na Villa Nova mutu sala ba succès
eza seda kapo lelo ba animateur na Villa Nova bakoma ko loba lemba na yo roda seben yo bina lemba te yo lembisa nzoto te eleki bang bada gada gaga seda kapo bang bada seda kapo bada gada bang olinga no fa bugaze te na linga nde seda bandeko na ngai seda boka ba blog belé ale tenga mayoyo ale chibenda wane mama tenga ma sana na banda mama maya zando bogaza batenga mama na ale tenga ma voilà muto abwaka na mama rodel sebe ni po bwaka bien hamburger abwaka wa asel p6 na générique à novela c'est à Fabrica c'est pas bwaki lemba na yo papa mama te yo na fani na bana na ndako ba monike paramo ba koina se b akubuka na loboko ti bon siko kabuya pas fait na sofali poupa kabuya pas boire kaka ouais kabuya c'est bon boire bien ndobi boire bien na Lévitique kabuya boire bien bon chomi na Lévitique kabuya yebi ko boire kabuya Lévitique na chomi papa kabuya oza misiki kabuya no nanga na le baka chomi na Lévitique da seka balekio na boulot na lobi botika animation batana kubaga mebele phrase adabana nani ma vire ma shariaji ale chocolat Joyce Kalelesa chocolat voilà merci beaucoup on est là de la solama national bino de Jacques tokoto comme presque na suka ya émission so obo ya chomi poani na chomi bana problème na pesifi nanga trésor ok c'est bon hamburger la biso lo mo poto kabana déjà op ça peut ba programme na bino malgré confinement ba activité ko zonga na ngo pomboka na biso nzamba yebi yango ba programme na bino bozo travailler na en coulisses ou bien na senga kaka na batu ba la stabilité ya ba yo ka ba couleur na pesi stabilité ya ba yo ka ba couleur donc basa très attentif parce que andi hamburger yeyo mauvais trésor lumaya na kata Paris DJ Jésus Papi Massombo Herman de Bourgeois donc stabilité zoya Alain Boukson Boukassa Alain Boukson bah programme le stabilité de sango quand ouais stabilité ça fin juillet et musika kuna ya bomba tokoti déjà on a besoin de bina likola kiti tokoti déjà rumeli mingi alors rumeli mingi na kitiko ya telema moke ya na kitiko telema moke ale ningana moke ko omoke bakri ezeya kaka voilà totika yo kwa bina bando bwaka banda na ko bwaka mais malheureusement les kishomité nous sommes arrivés à la fin de notre bientôt songa voilà pour makambo est animateur boy kuno zoye nanu toloba to zana boy apoto yasko na animation na boy nanu est-ce que vous voyez non quoi il mode pomba comme c'est quoi animateur propre en tout cas merci nous sommes arrivés à la fin c'est singa bilongo na kuna wana mwanseko takala boka bloka brigadier Sarbati. Voilà, merci hamburger. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Ngamoko Jerusha Bafozette, Anti-Bouchou, l'enfant de Marie-France Vangou, la seule et l'unique reine mère et babi maman Mokonzwana maman Boté Labino, animatrice culturelle. En tout cas, merci na batuto bozui libako kolanda biso yobe muto s'abonner kaka lelo, continuez toujours côté à la émission Ozala de site puis muto s'abonner te quand doso tala bon s'abonner mbama ko ekosala bien makasi okuta babiloka bien pozwa mi ba actualité ya hamburger faut s'abonner à na Congo sur Steve Rozuel sur tango album na bango kobima. Un grand merci à mon papa, à mon DG, à mon boss, à mon patron babi boss John Motema ya maman Micheline la reine mère à parler babi tala pe bangama hamburger mama kando lesa rabiso otinde la rabiso bilora be tala pe kaka social maman Micheline alia hamburger Micheline nalia nazoliate boss John nalia un patron qui sourit azo sega mobala pembe pesa numéro de téléphone so pe ba compte ba kokozwa o ko profiter ouais bato ba olanda biso vraiment pour nos contacts parce que studio silité
totikali na 3 séances ya studio mpona libanga mpona conseil na oyo nyonso na lobi so bomonike na lobi mabe mpona conseil eza kaka nazongisika ya bato mpona conseil bobenganga na plus 243 ve nanga Willy Musheni ye azalaka code mondial plus 243 84 21 69 543 bandela plus 243 ya Willy Mushedi code mondial 84 21 69 543 wana vraiment bozwa Andy Hamburger Facebook na ngai bolukanga na Andy Munga Facebook na ngai bokomela ngai mo conseil Instagram na ngai Andy Munga toujours Hamburger bokomela ngai Twitter na ngai donc Andy Munga. Donc, voilà, hamburger, tout est les maps pour na dédicacer, Dieu pour dédicacer, c'est vrai, tout est les maps déjà. Non, tikayo na plateau, au sala malheureusement, libanda ya parcelle no place au foot la ka. Un grand merci na yo mutolanda kinga na grande sœur na ngape au porti pekola o azola na wana Gloria Ekenge, la fille de chance, moi muté na ba mbongo ne na boke na ka sola dollar. Pourquoi pas na Fallon pause ba fille Amandes moi ça pembe et puis na Joël Sang biloba.com comme kananga te pour nde mutu moko. Joyce salon de beauté Joyce la perle. Salon de beauté Joyce la perle, babi salon de beauté Joyce la perle. Pour ba salon pena musu qui a bien mamba bien kende bon na kata Luanda na salon de beauté Joyce en tout cas voilà. Naomi Tumba babi tela pe baka Congo si vous s'abonner belé Naomi Tumba na tikel bino hamburger na bino et puis babi Joël Sang biloba.com babi comme meka kutu na jour chanter pour notinda kai Gelonga c'est ça pour nous hamburger d'éducation battu pour ça biso animation. Ouais, merci. Retrouvez-moi prochainement, bisous bye. Merci vraiment bolanda vraiment chez nous vraiment partout dans le monde. Na pesi ba mbote na Gloria Ekenge Fallon moi ça mandefu. Moi ça boisa taka ba boire truc quoi. La patrona Joyce la perle la métisse noire ma femme. Ba mbote bele place azali kitoko. Na pesi mbote na dikando maboko banque Trésor Lumaya Jago Mushi lisongi Papi Masamba Herman de Bourgeois babi patron John Panda un patron qui sourit balobi patron au hasard social patron au abigova na batu talara pesa nga mutuka malgré na sombi mutuka te mais na zada na mutuka à travers John Panda Yannick Mande Bambote Belé, Aïcha Tamboué, mère, Aïcha Tamboué, maman en direct de Paris, Aïcha Tamboué, Alain Boukson Boukassa, donc na évité, Gérard Rado, international Gérard Rado, na évité quoi, Allez maman nanga komi obanga, oza somo goleka ngano, somo goleka, helele. Samogole gangano Anyamburgere ya za samogole gangano Animasa ya boye bogo zango wabe pani yanse Alongola gawani go Ale pomani yanse ya longola gawani kwa shosho Elenge zitongosa Togole mbate Toko le mateo, John Bana gole mate, Titongo sao. Na bo sente bongo na pesa bongo bambote na bébé na ngami bale bana ya mama Fallon pose babi mwasa mandefu mwasa pembe bana bongo abota bana moya kano en tout cas babi Kelian na beda show na pesa bindo bambote wa ba bébé na miso bébé so bate na ndako ezala kimi kwa babi mama Fallon merci pour na ba bébé kitoko bote la biso Fallon pose mwasa pembe mwasa mandefu bazala mingi te na Congo so tozu mwasa mandefu be photo Lingue la rabango balobi maman na Kelian na beda shura abeda shura bébé de moi na bébé zo futa libanga yo tata mukolo zo futa te mais moi na muki abeda shura muki zo futa libanga en tout cas na pesi ba bote mama Fallon ba bote je vous aime beaucoup bisous bye.